Ale kumanga motema moto yaya. Kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout KNB Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout Kinshasa et l'équipe partout Mikuru Nezabino pardon Jima Sala Yolo Ratarate Ya on a bien agayo Jima Mokende Oumela Bana Kin Kebana Jago Zappé So Koutenango KNB Téléma KNB Téléma Kinshasa l'équipe partout Jimmy Kendi Oumela KNB ko zappé te se coûter dans check au Vandi. À travers la flamme par la com, devenant fort. Mbote bakino fait bien vu la magazine na bino bolinga mingi KNB Kinshasa na biso. Micro ya KNB circulaki na ville à Kinshasa pour la kotuna na ba congolais ceux qui basent d'avis que dialogue inclusif au rassemblement eza kosenga na demande ya CIRGL et Salema à l'étranger. Kinshasa et l'équipe partout, CIRGL proposé que dialogue inclusif et Kendeko Salama en Angola, quelque part et rencontré proposition et rassemblement ndenge, ba souhaiter que dialogue et Salama libanda ya mboka mais ba kino ba mituni. Dialogue o ezo Salama kutu awa na télévision na ba chaîne nationale et tika data komona na te. Bongo so eke Salama en Angola ba ko tala ngo wapi. Boyoka ba kino ndenge ba lobi na micro ya KNB. Nous sommes un pays souverain, nous devons être en mesure de nous assumer en tant que tel. Pour déplacer Yango toutes ces importances. Qu'est-ce qu'ils vont dire là qu'ils ne sont pas capables de dire au pays ici? Et puis ça va engager encore des frais entre tous les bons organiser des élections, si c'est là trop de problèmes au pays. Vous allez encore engager beaucoup de fonds au niveau des pays étrangers. Ça coûte au pays. Basalango, parce que awana cité de Loya, Bamusu Bazo Kenete, récuser Edem Kojo, mais ce qui est comité international. Ils ont le pouvoir, ils ont l'opposition, bandimi que même en Angola, c'est le bonheur, l'intérêt du peuple. Le problème est pourvu que nous ayons l'alliance, même si dialogue ezali oyo bana mboka basenga ki po ba fanda ici kamoko ba trouver solution ya mboka. Mais tant que tozali ko yo ke balingi ba décaliser yango to sepelité. Il faut dialogue esalama ao po to banda kolanda ngo. Depuis bango bakoti toujours landa comme le rôle l'ombre ya bomba après bato belé bazo bateke ni nezali ko lekana kati ya mbongo. Pour cannabis moko nous devons dire la vérité. Et puis le ezali wana sembo ezalité. Ce qui va me mettre en Angola pourquoi? Et bon biso leur to bengseki Eden Kojo. Est-ce que Eden Kojo est congolais? Il n'est pas congolais. Donc to benga il peut corps étranger. Et là on a aussi un mingi et la bateau mouvance et la bateau opposition et futo yokana et zambo canabiso ceux qui moninga lobito kanaka to ko bebisa pourquoi ba pona boti kozwa ba point de vue ya ba kino ndenge ba lobi na micro ya KNB alors mingi o pe ba boya ki koloba na micro na biso bazali vraiment contre que dialogue ke ndeko sala malibanda pe soué na bango ezali retransmission et sala na ba chaîne nationale o ya mboka na biso moko Kinshasa et l'équipe partout. Mingi bazalaka soki asalisi fête balingaka cadeau emballé te bakoma ko préférer na bango cadeau non emballé yango to tulingi to yeba soki préférence wana pona nini. Kala na Kinshasa ezalaka soki mutu ba invité na fête komona mutu ako ambale cadeau na ekitoka komimango mais ko kama lelo batu mingi bakolo fait bakoma ko boya cadeau ezala ambale ko mona na invitation ba mentionner bien cadeau non ambale yango to ko tuna bakino ba yebisa biso pona nini ba exigence abon na ba cadeau ba mususu balinga ko sepisa fête moninga te au moins parfois moninga pesi invitation déjà invitation on a dépenser mais yo ozui des savon le coq des savon munganga o cheka fumbanga ya carton po ba mona ke yonde mutope si to ozui 500 francs o chena enveloppe ke pe ça vraiment eza gentité boye bateli em susu ba chasser ba mbala ngo ba pesi non ça non oni o se doit ba mikiti ngam kolo boy la fait ça munena bingsi bino na lambi ezalate bona bongo ezala ba réseau etinda batu
basenga bakado polele par rapport à makambo bato bakutana nango parce que biso mpe ve na biso moko na mariage na ye bapesa ye cadeau mais afungola boye ezalaka cadeau te ezalaka brique mosusu mpe kofungola cadeau boye batieli nye na kati ya cadeau yo omoni bato ebele baboma kosepela cadeau ezala visible mpo motu tu amona cadeau ya mbale tomo oboya yango mpo na conséquence mosusu eza ndeni motu mosusu akolinga libala na bino te lokola alingi libala na bino te azwa mwa symbole mwa ya mabe mwa ya magie atie na kati ya cadeau mosusu mpe akozalaki motema mabe aye fete mpoka alia apapesa bino mbongo apesi bino avela mpe mosusu ya 50 francs mosusu ya 200 francs eske tokoma oblige cadeau eza no ya mbale cadeau bato bakoma koinvite yango basala bango emballage mpo ya nini nalanda émission moko namona cadeau moko batila bango batia bana popi mibale bati bango wana kati ya emballage banda wana amoni ondire bato baboya bakado na emballage natala na fete ya camarade na nga en tout cas sasa fete ya monene ya bien afonga suka afonga baenveloppe amona ba 50 francs bao batila babiloko amona bavere parce que na kati esepelisa ete à partir wana na remarque bato bazwa bamayele boyoki ba point de vue ya bakinois ndenge bainsister vraiment balobi que bato mingi bakoma koevite na bango cadeau ezala emballé parce que mingi bakoma kosalaki motema mabe okomona eli yo cadeau eloko ya monene ezopese okofunga na kati bokuti brique to okuti eloko moko ya bien te kosepelisa yo te au moment où mokolo fete adépensaki azwata cadeau ya malamu azwi eloko ya malamu te yango bakoma koexige cadeau ezala non emballé Kinshasa eleki bizaleli mosusu ezalaka malamu te ya kosala yango devant bato mosusu baranda yango normal place bato baza ye azokoaplike na ye bamanière ya mabe yango kelkekina mpe batangi bamanière nini oyo bato bakoki kosala na miso ya bato te tosali constat moko na Kinshasa bamauvaise habitude ekoma kokoma normaliser okomona moto anyati moto oli ase excuse ya koyebisa oboma kaka omona mwana moke amoni mpe mokolo la banda ye mbota azotuna ye ndenge nini or mwana moke so omoni mokolo bandi ye bonjour opesi oza na babonne manière nyonso mais bato mosusu bakoma konormalize makambo yango toye kotuna bakinois mpona nini comportement wana première manière peut-être il azalaki bien éduqué te mpa na bango akutani na eloko moko mais pour lui il trouve ça c'est normal il est en train de normaliser les mal mais on ne peut pas normaliser les mal, le mal reste le mal, le bien reste le bien. Pas de pair avec l'éducation d'une personne. Bon, nous allons on s'adapte à de mauvaises choses juste parce que société autour nabi se salango. Ceux qui battent belé bateau salango pour n'abattre se comme bien alors que c'est pas ça. Normalement il faut savoir ma bé na malam. Il y a des femmes sous à otamwananzela m sous azane dans ma cantine on était si quand kende moi il y a tout y na poitrine ça les mso capable si tout est pas même que c'est esquisé le kika bon otali bon mat c'est quoi on a bon ça il faut bengue non excuse-moi on va quitter limbisa pardon c'est une manière ko esquiser pas monte mabe isa mabe malamu isa malamu certainement na ville à Kinshasa lelo to comment ko komisa habitude moboy le quoi eloko moboy ça vraiment d'avis par rapport à batumisus okota mwana nzela okuza lozolia il y a des gens qui sont là nakata mutuka ozo filmer sans pourtant demander des excuses or ozo indisposé batumisus or normalement quand vous entrez quelque part et c'est important de refilmer. Ce que vous avez arrêté, ah monsieur, mais ce que tu fais là c'est pas bon, ah tiens assez. Ah bah non non koye backer et là on a sali boza mabe. Au tout type là au 5 pardon. Avant chauffeur avant côté à la station au par exemple essence ouais. Avant non comme à la station ana au 5 maintenant pardon avant comme. Tellement ba passe le guide trop, ba pia que le guide trop, ba kozanga le guide trop, mutu to koma kanda. Mutu amolo le bondo lo ba minga okatoka na mukuse. Lundi, on a bakinois ba déplorer comportement au bakinois misusu bazalaka nango vraiment il faut qu'on retenir que mabe kotika la kara mabe ça que so mona mabe mon boyo c'est familiarisé na mabe ba comportement moko beza salité yo comme ça on malam donc vous allez malam pour so na ba comportement ya mabe ko la ça peut éducation non c'est pour ça ba comportement malam et ko la sa famille na yo pe esiko uta Kinshasa et l'équipe partout. Photo c'est comme kepe bukakingo tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso KNB bokolanda écoutez selfie écoutez
écoute ma la photo tout c'est comme ok écoute idée écoute idée écoute idée envoie selfie écoute idée écoute ma la photo tout c'est comme ok écoute idée écoute idée écoute idée envoie selfie écoute idée écoute ma la photo tout c'est comme ok écoute idée écoute idée écoute idée envoie selfie écoute idée écoute ma la photo tout c'est comme ok écoute idée écoute idée écoute idée envoie selfie écoute idée écoute ma la photo Nabongwe sala ya lelo ingénieur héritier Biselenge a expliqué violation ya ba intimité pa ya bato bazaka na bandako étage na bato ya ndako ase. Mutupe oyo azana ndako ya sepe eza mabete persona awi kozala na azala gêné parce que moninga tongi likolo to pa tongi na se mabe ekomaka tango tozomona batu oyo bazali kosala musala tel que kotonga ba propriétaire en fait baza koyeba te dans quelles conditions ou soit encore dans quel site bakoki kotonga bandako na bango tozomona neti na Kinshasa awa par exemple na ba quartier tel que ba quartier résidentiel ba quartier oyo normalement esengeli na batu ba vivre chacun selon son intimité batu misusu bakoma kotonga bandako en étage ben là tozo remarquer ba oyo baza na ndako etongami na se baza kozala mingi un peu gêné. Là nous pouvons dire que la faute eza penzate na mutu oyo atongi tout comme mutu oyo a fani na ndako ya se faute pe ezali quelque part et pas ya batu oyo bazali ko pesa ko sala ba répartition tout comme baza ko sala ko définir type ya quartier vocation selon batu ndenge bazo fanda lelo okomona par exemple net na Gombe tozomona mingi ba construction ezo kende plus en hauteur. Pourquoi ezo kende en hauteur parce que Gombe eza le centre d'affaires. Par rapport, il y a la nécessité à Batou pour faire plus d'affaires, pour que rentabiliser, côté Sambon mingi, comme il préféré, à occuper l'icolo parce que dans ces espaces de macacité. Aussi, il faut savoir que pour la kotonga penda kokomata plus, bazo tenir compte peu na ba largeur, il y a ba route principale, top route secondaire. Au Komona par exemple na net na boulevard du 30 juin, bazo qui est plus en hauteur parce que normalement na mopanzi okuta pe ba mususu ba likolo tout comme côté mususu balabala place ya munene okomona ezo respecter ba norme architecture ba norme à la matière et en même temps ba norme urbanistique. Par contre soko kenet na quartier résidentiel otonginda ku ya likolo makasi okomona ke yoza likolo pona batu oyo bazana ba toilette par exemple ya libanda okomona intimité na bango ezali violé. Malheureusement tozomona ke batu oyo bazako octroyer ba ce qu'on appelle autorisation de bâtir bazako définir te baye ba d'abord mutu oyo alingi atonga ndako ya hauteur nini et puis quartier oyo alingi kotonga qui sont les occupants, quel type de construction il y a dans ces quartiers. Ce qui fait que tant bazo pesa déjà mutu autorisation de bâtir il faut bazala nakoyeba réellement et lo koni ni mutu wana azali kosala sinon le mal ezozala ki au retour ba oyo bazana se bazako se sentir gêné par rapport à ba oyo bazali kolo. Le docteur Ngoya a expliqué rétinopathie diabétique ce qui est anine. Malade auto bengi rétinopathie diabétique, ezali rétinopathie diabétique elle a kisi que ezali complication il y a sucre na miso principalement na rétine. Rétine ezali couche moko eza na kati na miso. Couche wana ezali très sensible. Ba misisa makila ezali kuna na kati soki sucre emati misisa makila wana ezo beba soki misisa makila wana ebebi okomona mutu vision na ye komi kokita akomi ko saigner na kati ya miso
makila ya bato mosusu bazaka alobi docteur nazomona liso na kati nazomona makila nazomona rouge na kati ya makila bato wana soki sucre mati mingi epesi ba complication na miso ba complication okomona makila vision ekiti nde wana tobandi koloba ezali rétinopathie diabétique mingi ezo sala eloko tobengaka ezo provoquer eloko tobengaka édème de la macula. Édème de la macula kisi eza partie moko eloko moko eza na partie moko eza na kati ya liso o esika ezo permettre biso tomonaka mais esika wana soki misisa ya miso ezo sala malamu te omona esika wana evimbi soki evimbi vision eza susu malamu te okomona moto akoyaka docteur nazomona so te pesanga lunette soko tale okoyebisa ezali maladie ya lunette te il faut oyebise liboso complication eza na kati ya miso na yo il faut toluka tosilisa yango tokuluka topesa yo traitement po ndenge evimbi wana tokitisa yango makila oyo eza na kati makila wana esila wana ezali soki sucre epesi complication na nani mais complication moko oyo ezali nano eza nano ya makasi te mais complication ekomaka ya makasi soki moto akomi basinga ekomi na kati ya miso basinga wana yo komona yango te mais vision na yo kaka nde ezali ya kokita monganga nde ntango akosala baexamen na ye akomona ke okomi na basinga na kati ya miso basinga yango ezobenda rétine ezozokisa rétine makila ezobima nde lere wana traitement ekomi susu ya compliqué wana ebendi mindondo mingi wana kosenga tosala chirurgie or chirurgie ya rétine ezali ya motu ya mingi yana tokosenga bandeko na biso soki ozali na diabète il faut omona munganga oyo diabétologue omona pe mungango atalaka miso po mungango atalaka miso yende akosalisa koloba te sika oyo okomi na niveau moko ya malamu susu te il faut ko landa yo malamu il faut olanda mibeko malamu okitisa to na yo ya sucre soki ozali na hypertension soki ozali na munganga oyo atala diabétologue akosenga ba examen atala soki ozana na la cholestérol asala ba examen so olandela yango po maladie wana rétinopathie diabétique ezala maîtriser. Reporter ya magazine na bino bakitaki na terrain mpona kotuna bakinois soki danger nini moto akoki kozwa soki asombi eloko sans facture. Na Kinshasa bato mingi banégligeaka facture omona lorsque osomba eloko soit télévision to radio azomona na importance ya kozwa facture te yango magazine na bino yo koswana na bakinois bayebisa biso badanger nini moto azokourir lorsque asombi eloko mpe azwi facture te boyoka bango na micro ya KNB. Osombi eloko ozwi facture te ntango okóma na ndako eloko neti par exemple la télévision eyelakisi te omoi ntango yo ozongaki bakomplike oyo bakoloba nini ke osomaka mpa na biso te carrément basali nini bawangani entre temps so ozwi facture ekogaranti yo même pendant une année ke eloko no vana mpe bosana mpe 11 mois boye bebi tema bapesaka ogaranti ya une année oza na capacité ya osala nini ya kozokisa yango na place wana ngena aloba nini ke so osombi eloko à chaque fois d'abord c'est un moutouana et puis par exemple sur les appareils soit qui est dans sollicité il doit nécessairement déclarer sans facture on a la difficulté à déclarer et puis reconnaître que nécessairement et logo bien que par exemple magasin tel ça peut être danger na somba téléphone nga ba pesa un peu garantie ba bino somo ba complication bani oya nango biso moto changer ba pesa nga na zui facture na tie na trousse place ekende ebité e banité 3 jours après, na comme mon téléphone sur la charge, aussi la charge pamba bino peut-être et puis les âmes abena quelque change. Na luki facture exacte. Parce que garçon na sombela téléphone, croyant qu'il y a bien longi na ngai akanga ke longi na ngai. Na ke kuna opesa facture, non facture déjà exacte.
facture ebungaki nango akomplikanga jusqu'à ce que nazonga na téléphone abi preuve ezaka facture so pesa facture totali date wana oyo tombaki toza à mesure ya kochanger yo ozwi facture te et que eloko osombi eza conforme te ou bien ntango oke nango na ndako pour se rendre compte que soit eza ya robeba to pe et répondre vraiment na besoin na yo te moyen osonga esusu okende ko réclamer aux arrêtés donc pour la réclamation nyonso et aux possibilités toyoki ndenge bakino ba émettre ba point de vue na bango donc c'est vraiment important lorsque sombi eloko osenga facture parce que facture est un document entre bateki na basombi lorsque bosoni jour to date facture eza ko servir na archive pe ko sunga yo pona ko régler situation Kinshasa et l'équipe partout. Parents ceux qui mwana na le live ko ebisa o papa nga nazo koma enseignant na bana ko tangisa na ba école primaire ndenge ba école na biso lokola ba laïc yo parents réaction na yo ko zala ndenge ni ko sepela na ngoto ko boye Nazonga nalembi miokoli tikanga nazonga pembeni ya bande kubanga Kinshasa et l'équipe partout magazine na bino yo so na ba parents ba meka un peu ko ebisa biso lelo soki moko ya bana na ye ya ebisi que non alingi ya comme enseignant réaction ya parents et gozala nini boyo kandenge ba parents ba lobi na micro ya KNB et ba métier nyon surtout eza important eza utile soki to pekisi bana na biso avenir à lobby, mon côté à l'enseignant, que va devenir le pays? Parce que nous tous, tels que nous sommes là, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce aux enseignants. Il faudra se battre pour que le métier d'enseignant soit aussi assaini, soit bien payé, pour c'est un métier noble. Enseignement, moi, enseignement, avantage, souffrir ma vie. Faut l'État a fait enseigner comme il faut. Ne bazala ikala ne ba futa ba père na biso akala. Ba futa eso bien. Ou bien ça les logo mususu. Azala éduquer mais ça les logo mususu. Enseignement rentabilité zate. Temo ka poni nzela wana ya kienseignant na ko pesa ka. Malamu asala musana ye asisa ba posa na ye. Ngana ko yiko komande mwana te nakala ya la ka bongo. Mais siko na ko komande mwana te. Alors moni ko limagano mwana comme enseignant eza logo no ndie. Donc nengo botaki ye azana charge na yo nengo pas comme enseignant akozalaka na charge na yo po nozaka kuna so ba futite tala ba kona bango ba mbudi balaka bango tile eloko moko salamate de ba biloko moko yo salama vraiment na secteur ba enseignant mais ça bien te ezaloka net bande ko na so ba kongolo ba ke non ma mona mbo ma fula kumbundu donc oyo mbo amona ekufeleka na mutema donc tile lo aloba ngoti donc pona ngana olinga mwana nga comme enseignant mais aona kongote Ake no koma ata enseignant ata na Burundi, ake no koma ata enseignant na Gabon mais non, ata na Burkina Faso mais awa na Congo te. Toki ndenge ba parents ba pesi ba point de vue na bango donc métier enseignant eza métier moko malamu mais bazanga na considération mingi te na mboka na biso. Pona comme ministre, député, ingénieur pe nyonso to muto ko kozala c'est parce que baleka ki na ban école pe bazala ki enseigner. Donc ceux qui mboka na biso etie mayele ou bien etie ba disposition pona ba enseignant wana et kozala malamu mingi parce que ba ko enseigner bana na motema mobimba. Kinshasa et l'équipe partout. Nulle part ailleurs que chez Trust, des véhicules d'occasion de haute qualité avec moins de kilomètres dans notre stock. Vous y trouverez toutes vos marques préférées. Toyota IST, Toyota Passo, Mazda Demio, Toyota Yaris, Prado, Nissan Skyline et tant d'autres. L'équipe technique ne laisse rien au hasard avec plus de 60 points de contrôle pour vous assurer une conduite avec des véhicules en très bon état. Visitez le site www.japanesevehicles.com, faites le choix de votre véhicule et contactez Force One Service situé sur Colonel Ebea, numéro 56, immeuble Boncoin, côte à côte de la Napi, à 1 minute de l'hôtel de ville de Kinshasa. Ou appelez le 081 99 64 301. Email info@forceoneservice.com. Nous vous accompagnons dans toutes les étapes. Plaque d'immatriculation, assurance annuelle, transport Matadi Kinshasa et un service après-vente assuré. Un seul site, www.japanesevehicles.com. Force One, l'unique et le seul représentant de Trust en RDC.
mais ceux qui ont kobeta mabasa tandaka toujours na 3 résultats. Pour gagner, pour perdre, tout que ça la nul. Mais on dirait à la Kinshasa culture wane ezalaka te. Yango to kenda ko poya bakino pona ko tuna bango ceux qui de fait eza résultat. Fabrice Mampouya. Didier Maloué qui est terminateur. Dans le football, il y a toujours 3 résultats. Il y a le match nul, et pour gagner, et puis pour perdre. Ce qui est nul ou bien pour poli, ils ont un résultat par rapport au effort qu'on a bien dans le terrain. Beaucoup de la réalité, nous sommes dans le terrain, et aussi un peu pour là. Ils ont un résultat parmi les résultats à football. L'équipe qui est dans bango, c'est une équipe à tel niveau. Alors, si l'équipe est dans bango, l'équipe peut-être au gagner biso. Il faut que moi, mon boulot est bima. Et puis, mon boulot est bima souvent aussi dit à l'arbitrage. Surtout peut-être arbitre à officier match 20. Il faut penser à mon boulot et bima. Parce que le stade pour nous là. Comme le CPLité, il faut pas tomboka. Mais quand tomboka, d'autres part, il faut qu'on s'attende à des résultats. Il faut encourager les gens match à Sima, match à Sima, pour gagner pour la sous. Il faut éduquer supporter ce que, en tout cas, toute rencontre, tout match doit avoir 3 résultats. Ou bien on perd, ou bien on gagne, ou bien on fait match nul. Si on parvient à perdre, il n'est pas question de s'emporter. Il faut accepter, être content de ces résultats. C'est aussi un moyen plutôt de voir, faire ce qu'on appelle les rétrospections, voir réellement qu'est-ce que l'équipe, pourquoi l'équipe a perdu, qu'est-ce qu'on peut arranger pour que la fois prochaine on puisse bien avoir un bon résultat. Jamais koki ko raté pour poser belé bozo zelango atu Facebook nini o e dominer mukola lelo bolandango. Tobanda atu Facebook ya lelo na dialogue ya Union africaine, ministre ya affaires étrangères ya SADC atikali confiant que masolo ekosi la kitoko pe batu nyonso bako finir par ko se mettre d'accord pe ko signer. Ba clôturer ki masolo lobby na ba acteur politique na ya société civile pe Edem Kojo po na ba ministre ya affaires étrangères ya SADC ba congolais esengeli ba continuer ko dialoguer. Batu nyonso il semblait que ba se mettre d'accord que primature et kende na opposition pe ba acteur ya opposition ba bandi déjà bitumba pour na partage ya gâteau. Date exacte ya ba élection, pas de référendum na confirmation ya président ko se présenté te. Masolo wana Vital Kamerhe abetaka yango lisusu te. Entre-temps, majorité présidentielle persiste et signe mobilisation dans toute l'étendue de la République pour na marche et à soutien et à respect à constitution pénant au coup d'état institutionnel en RDC. Baza clair na message na bango. Jour mususu te le 19 octobre Oyo. Les livres blancs du gouvernement sur les événements de 19 au 20 septembre ebimi. Rapport ya ministre intérieur sur ba responsable ya ba trouble oyo ba qualifié en d'insurrection. 32 morts identifiés dont 3 policiers et une fillette de 9 ans. Balobi wana ezala qui marche pacifique te kasi tentative ya coup d'état institutionnel. Ndenge ministre Évariste Bochab a confirmé. Ba amnistie Gédéon Kyungu leader ya bakata katanga oyo ba boma, ba viola ba botola ba tumba sans mawa. Batiki rébellion balobi balingi ba s'engager politiquement. Pour certaines personnes, oeza consécration ya impunité na mboka, pasipe mawa, azali mutu ya kosambisa pe kokanga. Jérôme Moulumba Jekoko balibéra qui est il y a 2 jours et lui à Kinshasa pe à RDC Mobimba ayamama kiloko la roi na Kingabwa a remercié justice congolaise oyo selon ye basali musala na bango malamu. Mais Jekoko a précisé que MLC va soutenir yete na épreuve ya pasi oyo. A côté na moment ya réflexion pour ayebi lisusu te soki ya ko siéger lisusu na assemblée provinciale ou pas.
FC Renaissance Fibo la Fibo contre ASV Club a confirmé yango dimanche na konti ya Lina Foot na 4e journée. Rumeur ezalaki yo bakobeta Telokuta. Match ezali pe le plus fort va gagner. Tosu qui sa actu Facebook ya lelo na photo oyo la bouche autorisée à publier a commis boye. Bon lelo to solo la nanu na bolingo il faut kaka mwasi asalaka boye ou bien ezalaka pe réciproque. Question eza claire. Est-ce que papa akoki kosolola mama makolo? Ya boye basemeki ya baluba baye kokuta bino. Famille ya mobali bokosala nini? Actu Facebook oyo bokolanda. Kinshasa et l'équipe partout. Merci la confiance et fidélité pour la Kolanda magazine Nabino. Tokutani la prochaine édition, il y a Julie Biuma pour Kinshasa et l'équipe partout.